Comme des abons, et ça a bien, il faut vraiment. On est mobile, on va soit Aïda. À l'époque, Bolingo Zaki. On a ça va casser des vraiment informatique, là, il va vraiment dire. Le quoi, on a la confiance, n'est pas ça, d'ailleurs, on a nos vivre, d'accord. Tu vas qui n'a vu, ok, tout le monde pour la compte. Si vous compte, il y a fouillé la kinga, Instagram, compte, il y a page à Facebook. À fond, là, on a compte, là, il y a mon passali là. Mais ça, qui a compte, c'est la gâté. Ok. Après, c'est un mot de passe, on soit un mot de passe. On dirait un mot de passe, après, ça, il y a qui a un mot pour annoncer la compte, là, il y a. Vous stressez, moi, carrière, à propulser, le mot aux outils pour la déstabiliser, mais pour le cabal, il y a bien intérêt, à ça, il y a un intérêt, ni n'a but. Film est sous tout ici, là. Et l'on est ici, là, raté. Pour ça, quand tu as dit, bon, on est Aïda à Longwe, tu as dit, bon, Aïda Sili, au contraire. Et puis, Aïda, ma chérie, moi, Nanga, ma fille, on a un bel TikTok. Oh, Sandra. Toutes les informations Aïda à temps réel. Comment naba fanatique nous soit Aïda, mais ça déjà comme moi, mais ça sport et comme moi. Donc on a na ouais sur Instagram et tata wana ngasa kapare na Eva ne on a biso Aïda. Donc non qu'on se désabonner. Eh, bon aux ça tu vas choix franchement. Eh, bon aux ça tu vas choix franchement. Maman nangaye fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete muete gu balapa solution ezwami mpona koposo nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Miko no batela bandaka ngwende na kobina na koyemba parce que tolala tolamuka nzamba zo bimisa makambo nyonso na mpoasa tolala kolamuka nzamba zolakisa ke non babiloko tobambelaka bato ezalaka yango te bavérité ezobima je dis merci à Dieu parce que okomi au moins kolave baréputation baartiste comédien oyo bato babebisa ebele. Fidèles amis téléspectateurs, vous qui aimez l'émission Planète des acteurs, c'est dans le compte de votre spéciale émission Gwende. Naye Lissos encore une fois. Il y a comme un tout petit peu pour éclaircir Marambango. Hey! Ngalo baka soke bimi. Torolande lango tina suka. Soki pe bimi te torolobe lango pété au fait. Mais nous on est là pour nous roloba Marambouya. Pour nous roloba au fait kolongola nanu ba artiste na ko laver ba artiste na biso na busota mususu entre parenthèses. Bandeko oyo ba prochara ba artiste te balinga ko latisa ba artiste na biso. Donc voilà. Alors émission à lelo na rozala na kolinga moi mukie nazala un tout petit peu bref hein. Toyeka ka vite fait poto meka ko solana bino au travers likambo yo et côté na ba téléphone na batu tolinga peut-être ba quand même réaction ya ba artiste comédien tolinga peut-être version originale. Version originale on a vu soit Aïda Yemoko Aroloba. Elle vient d'ailleurs d'être reçue par notre confrère Vincent Toulouse-Rosali. Aïda enfin à lobby vérité. Pour la vérité Aïda lobby elle a touché à plus nato vendre pour la deuxième fois. Nangwende to belara spécial Aïda Ezani. Elle est jeune. En tout cas désolé na bandeko nyonso baza pita ya kopinga ye.
désolé déjà parce que Aïda a eu preuve et basi bazara fidèle et basus comédien no bazara fidèle na kinya lelo na bandeko bolinga sana ko bandumba wana théâtre tout ça bon jabata théâtre ka bazara na mibale belé ya mibale bazara na basi belé to moi si ya théâtre oyo aza na capacité ya kopesa mobali mot de passe na ye ndeska ya Facebook mot de passe c'est ka ebele te mot de passe ya Facebook jo moka gérer la wango donc muta ko draguer oyem to gérer muta ko sala boyem to gérer baka bandumba au monde que nzamba ko mobimisa ba comportement vrai ya artiste comédien là tarabino toujours arrêtez d'abord de juger nos artistes arrêtez ya kolait sarabango bandumba ndeti boyeza preuve monene que no ye azalaka na mibali te azalaki na mobali obe moko mature qu'elle est. Elle n'avait pas voulu d'abord pour la première fois et le kango ebimio mutakala na eba bimisi mabele ne batel banda boye alo bakina na zaki na relation amoureuse na motutel malgré ndeko wana abetaki na bokoso parce que ozaki entre parenthèses eza photo montée eza solo photo moko oyo eza ya partenaire na yo alekaka na télévision atako alekaka na télévision te olakisa ngo na télé pardon na page na ye tant on publie na page c'est une façon déjà ya ressemble c'est malgré que bon moi parce que yo za mukolo aida moi mokie yo za mobali vu ton âge comme on déjà boye on comprend que ça qui mukolo na ye mais au sali bêtise ya lolenge na ko zo moi qu'est-ce qu'on y va réagir première vidéo à sali abina ndo travailler na manager moko yo kanite ya mwana alinga bebisaka makamuna apesi et ya idoza je sais pas quoi da personne na ya mbona mais mona saloni. Pourquoi la relation amoureuse de communicable? La relation amoureuse de communicable, pourquoi? Je commenter déjà pourquoi kasi ibani na kin bazarate oui ibani na kinchasa bazali bon kasi mbala liboso ida livine na vie na eta kambala photo non ibani na kinchasa bazali mais sali que ndenge nza bakoma kutanisa makamu na ye bakuta na kipe je sais pas réseaux sociaux mon bala zaki na kin bana ki kala là ba détail on a besoin na besoin nango et c'est qui est vrai l'artiste vient d'avouer qu'il avait une relation amoureuse avec le gars qui a publié sa photo. Ce qu'on a mis notre bopine en artiste comédien na zone no bien bako qu'on a maman sur internet au bozaka wana pour ça analyse ya salir réputation ya artiste comédien to suki wa une femme qui est publique m'a décidé de faire ça moto betalo tona ya mot de passe na mobile et ça c'est la Facebook mon quoi basi bele bana poto ba mot de passe mo mobile ya ba motel basi bele bana poto wana yake na kata mtu aneka médecin akia sel mtana zone mais mot de passe papa oyeba te bato benga bandumba bangwana ba pesa mot de passe na mibali balinga ba otendeni fidélité wapi voilà to c'est caméra mona passe na kanda tolobaka oyo tuti artiste comédien et tuti directement bisonnette nga personnellement je fais une émission ya chronique théâtre donc nalingaka kutu te ngwende ya artiste comédien za salut yango to komoni ya moko kaka passant toye directement liboso te pesa bino pardon information que voilà son manager bando travailler voilà ba bomba qui dans nos relations on a qui est manager mais cette fois-là elle a vraiment décidé ya koloba tchikita vérité bima ende au tonton comment ayo au fait déjà biso a tofinga té parce que c'est pas le principe na biso que finga té comment vraiment on regrette beaucoup dans une relation oui ce que simbité na limite comme on a kaida alingi de kuna yo na limite pour kanda ngo ya nini so yibino mo bobi que non so que marché té basala nini basikaka alors pourquoi ko coincer kolandela histoire ngo bien et andeska olingaki o wanda olie na sima na ye donc nga na kambo nga ebika te basete balinga so déjà mibali na bino mibala poto na intérêt nzo na bino boko linga basete na intérêt donc o exploiter ba œuvre o exploiter ye est-ce que ça la œuvre d'espoir mutu ba exploiter nga na sentiment bo non nous avons le comment que non parlons Nicolo ba vie ça c'est bon olingis ko ye na façon ko non comme moi si nanga ça la nga chaîne YouTube na tiki nouvelle tendance na facilité on a yande ko kotelo ba vie aller ko na ngo pesa na ngo relation sérieuse on est désolé. So epene comme que no bino bako linga basi na ndenge intérêt nga na okama parce que bino bo juger ne ba artiste balinga bino intérêt bango bako faire ça ba diaspora pardon balinga ka mibali ya diaspora oui amour ça na frontière que so mo ba la diaspora nga comme na niveau un compte na Instagram déjà
et comme au côté ba pibe comme les lango bambongo et tout ça likola nya sona okanisi bolamu na yeta mususu afficher na miso bato au travers ye oyeli bato te belé na sima pesa mususu ya relation zaki on aida otali yango te oke ko publier libanda bongo ozwini ndo publier ozwini yo kanti libela liboto ba moni internet libela yo publier ko na to ya suka yango na tango yo publier 2 heures du temps après ba bimisi su ya chanteuse mususu ah mon ba bimisi su ya mususu ko zwini ofingisi communauté ofingisi famille ofingisi mboko zako ofingisi bata génération na yo neti boesko to bate to linga mibala âge ni ya mikolo bêtise ya génération ba jeune ba bêtise mona muke bo juger mukolo bakasi bo juger finalement to kuta na mutu moni vena oui c'est un tonton monsieur nga ba gasa fashion no lingate to kuta na tonton mo ya mwindu par rapport pa mulai ko aida posa muta choix c'est bon makasi mais c'est ce ko kasi ni mambo sali c'est décevant en fait lorsque vous avez une relation amoureuse et simbité et à coup de conseil de ça les autres yo mo za match ko za mukolo je pense peut-être pour ça qui na moi si soit ça qui na bozala bien na relation et aida te muta yom do déviation qui était moi c'est pas le boss vie non o ça couple qui n'est aida te déception mo nene ndenge ni o ya pesio et comme atina niveau ya o publier joie qui était malade moi c'est année malgré son âge j'insiste malgré son âge abi mi se kutu manager yo sko lingani olingende tindeni asa ngone ti yandeni po bobweni déjà soit comme on ma logique non partout ya ki manager na mobali que non bobweni déjà ana droit ya ça compte sur Instagram te ana droit ya ko informer ba fanatique na te que non kune comme Instagram abimi to que non ba pirater or daki bono c'est longo bino mbale normal quand il a droit te fala tika ra donc yo ga dem to ndo gera ye ki zengi na akangelo ba photo na Instagram ni asika aida 01 allez yo sko zu ba photo na ceux qui ont enregistré aucun dans côté kuna oh et puis comme donc caramela batou hein tout ça qui politicien ngana bengo mesenanyo hein amuta ko lata ba papa bobo eni sile osombela keni kwa mona pena ke no ono sala osombela keni que non a décevoir yo peke bon abuka le plan mo boy non aida atina kombo na ye ya ngwana suisse yo mutema ke ko salir ye na niveau pour ça bande ka basi non un moment na occuper aida lobi que non na so la peine famille na ye na so na grandir et ça lui moi pas si vraiment ba relation bo relation en distance minu makas non nga basi on paye à Kinshasa basi on paye à la télévision et là aliboso ma chère reste telle place mon frère reste telle place na kilo ne te ba maman ku ba boye ba na ba parents motali wana toke ko bien to déception beta yata tout le bata ko beta qui le quoi frère na sœur nanio na place ko ke ko publier ni ozwini le côté voilà je vous avais annoncé bientôt là tout à l'heure que on va suivre l'intervention de Aïda au tout quoi sur mes relations na yena mutu o auto publier bataki na relation amoureuse au travers une émission qu'elle a été réussie par notre confrère Vincent Toulouse. On va suivre d'abord l'intervention d'Aïda et puis nous allons continuer. Suivez. Na compte mon ouais batu bana be bandala comme Instagram déjà pour et ça ka bien faut vraiment on est mobile ouais ça soit Aïda à l'époque bolingo za na ça m'a cassé vraiment informatique na iba vraiment le quoi na confiance n'est pas ça d'ailleurs mon tour la no vivre naï d'accord ti maki na bi OK tu ko bo la compte si vous compte ya fungola kinga Instagram na compte ya page ya Facebook afungola ki on a compte na ye mo basalela ezaki na compte ya zela ngati OK apesa nga ba mot de passe pe nazwaki ba mot de passe ndoko ba mot de passe apesa nga ezaki ya ye moko po abandonse na ba compte na ye wana apostaka pe ba video bange ezalaka na volonté na yo oui wana ntango tozana ensemble apostaka na ye pe tout sikoyo nakomi bamona bamoma moko ekomaki wana soki ye mosu bodiscute tozalaki mosita mobali ezaka te chaque jour wana tozala dans le bon non so boswani abloke yo oh bandeko omoni bacomportement mibali ya bambilinga mpe ezalaka mingi parmi biloko bendiso ekosaka te ke nyonso oza na motu bokobeba na plisa na ndenge mabe yo na mwasi boswani à l'occasion de loko to bloqué à l'occasion de loko te parce que bolingo nyonso matata ezangaka te un monsieur comme toi bon faut continuer aussi ngwende
Mais nini Facebook a bandé bloqué. Elle a bloqué un instant. Donc puisque y a ça là qui on a compte là. Ok. Quand tu Gmail là, d'accord. La page one. Mais moi je pensais que ça page là va c'est Donc sur mon compte Instagram. Ok. D'accord. Moi ça va mon point. Il y a dit que non. Yo so yeba kucha ba vidéo te. Mamoko na zo sala na zo côté là yo ba vidéo. OK. On les a souvenus. Tu as une relation. Et puis que papa est à moto le mono mamba artiste. Papa est à mon botami. Mais tu as une femme qui est sincère envers toi. Moi de passe n'est qu'à mort à ça quand tu Facebook ni va pas comme il y a quelqu'un qui a t'aimé, n'a pas ni on sort. Après ça yo. Mais le quoi n'est so bangi te quoi la relation na muta TV. Quand tricher dans un raté nombal. Hein? Non que les ko ba makangu ni on so bando tricher Aïda. Tant on a gina Aïda, OK le bon mawa parce que hier so sali bongo ba mususu wana. Baba dona beja te hein. Bande on a to mana tonton ana. Boye bela. On va continuer. Il s'appelle François le Messie. Hein. Vous aurez bientôt là, photo naïe. D'accord. Tu as un niveau. C'est ça. N'est pas aux Zalaka. Ok, donc il y a une relation mon reprenant au Yokango. Très mature. Tu es simple batika ya ya. Oh. Lagi manager siko. Oh. Oh. Yes, ça. Quand Instagram a pas, hein? Après quand même la mise à base. Oh. Instagram, on peut sur Instagram. Oh. La tiki na ke papa. Instagram. Quand on a fait le compte Instagram, si on biloko on a posté na compte la Sika, il y a zo swamo azo tcha na compte ya kala. Est-ce que ça là? Parce qu'on la vie. Mais nous on ça la bongo, ma fan doit comprendre compte vraiment ya ida eza obuami. Pour soit to bloquer on kuna on tiki ngana ça na compte ya Sika. Na boyo bakeno yo bike ben fort on est mto comme t'es un comédien. Oh Ziana mal Aïda Ziana mki Aïda Ziana mki na zongi. Papa tant ko bi que non au sali ben fort mingi na compte wana. Ben fort on est faire ni au sali. Pour tant olinga ke déjà ka Aïda olingi Aïda bi au sali relation amoureuse déjà une année quelque chose, une année et demie. Maïda bandi carrière né lelote. Aïda Zarana ba dibal. Aïda joueur na ba tebele. A joueur na ba tebele. Tango bio sali mingi, yom to pesi ba trophée ngo, yom to sali zaki ba répétition, to pesi ba to lo baka ke o sali mingi, ya ko pesi ya ko subvenir na ba besoin na ye de toutes les façons, to ko subvenir na ba besoin na ye autant que moi je dirais zaki na ba droit na yo parce que yé pas qui te ko afficher na yo. Tu sais combien de personnes au baluka ko tout Aïda, na relation amoureuse sérieuse tam tout l'autre quand tu ma soirée Aïda na ndenga boyete. A boyaka po azaki na engagement na yo et puis c'est une très bonne fille. En tout cas, il y a des choses hein. Tout le bélaron na ndenga boye que au monde a ka mutam to juger que non hier la mois de 3 bat na mais la fidélité boye 2020 2020 plus confinement na mona te Jésus Christ zombie
Donc moi ça fidélité mais malgré wana oh ndetka oh ça capare ma mettre na nyonso au sali zela non na comprendre phrase no bien au moni passe il retrouve la moto quand Instagram bon tu as chaîne YouTube ko ba comme ko foutre lembo ko exploiter moto ma oh allez dire le bras exploitation de l'homme par l'homme. Oh là là comme c'est bizarre hein on va continuer. Déjà si ma carte, est-ce qu'on a commencé à la salle live? Attention, attention, pour se désabonner na compte d'anga Sika, à salle compte d'anga Sika. Aïda, la compte d'anga Kala plutôt, pour s'abonner na compte d'anga Sika, Aïda Gladys officiel. Dans ma moni bongo, j'ai bon, dans ma moni bongo, bah moko, à comment na Instagram, yo sakana ngai, okomona. Oh. Ah, n'ebisi, namona ndetini. Yo te mozo sala bongo ozo monte ke yo no mozo changa na ba problème parce que ba fan bazo ba te page nini o Aïda za nango ba kope yaka yo so kanga banango pourquoi eza yo te eza ba esprit na yo te ala ta Aïda nzoto papa wa kanga banango pourquoi zoka compte wana déjà Instagram Boyoka. Apoko ba pib oyoki donc parce que ba boni baza vraiment ebele donc comment on peut s'ambon ah oui hein oui Instagram est comme en foot so ils sont mondiaux on a ba pib la carte c'est que à comment on d'accord ida mona moni bongo rapido papa nga so travailler pour na yote si nga za la famille na ba ndeko na ye bisanga en plus c'est l'autre bébé na bosse ça qui dans YouTube nga ti na moni so bloquer rapido où tu cherches le roi YouTube et quoi ça va bon net nga izo de la série no annonce mon sali chaîne ba ko ya si comme nous on est bandé déjà ba bloquer ya mikel ke ba compte ba Instagram wa ozo bloquer nga bonne ti compte YouTube na ça on est na ko mon chaîne mo sala donc voilà ndombali noko c'est biso hein quand vous savez la relation est venue amoureuse sans beaucoup d'approcher parce que c'est comédien c'est un problème to kota pe maramna bino te parce que ça va vina bino mais au moment où soko ye ko honorer artiste comédienne en tout cas bito to za wana to ko honorer yo to ko ya to la sa fenêtre ngonion so ndeko na biso ya télévision maramna ezo sima soki otenga melika artiste comédienne to zo rata ya analyser ah net na dossier Aïda Salioni mabeka po lingaki yo et puis comment on est pas ne ba jara ba tant ça finga mutu betise ya mama ya papa tant ça finga ne pango une femme na kinya lelo aza mona licence ana cité parce que dans le bac on a émission on est tous les cas na ministre na RDC na Congo na biso so ba batanga 5 actrices 2019 2020 na période de corona to koti na 4 confinement to koti ici 5 actrices oyo bazo exceller ba œuvre na yo na ba téléphone na ba toza muketa muteko na 55% ba congolais bana ba œuvre même ba gaga mike ya Aïda 5 ana 4 ko olingo salir réputation na yo salir image na ye yo mtole sa maman na ye na kuto bali ete bo so bayela ki biso ye chance na préféré bo kabwana serieux Yorel Kambo on va continuer en tout cas pour comprendre on est ok ah donc il y a Sonia papa te to ya banisa ya dia to bandi la place au GD ok en tout cas ça fait mal ça fait vraiment mal ko yebisanga oko exploiter moi ba temps sur yotem to tam to côté yotem to tangisa ye ba première énergie na ye na musala théâtre yo zala wana te tant ba to sous-estimer ye ozaki wana te pour encourager ye peut-être ba collègue na ye mu batena ye ba main fort peut-être sa famille mo décider na oka oyara noka ko manoka ko s'accaparer na ba œuvre na est-ce que zala hein est-ce que zala oh là là franchement et puis non il y a battu le Cambouan ouais puis le bon nga artiste pour ça la bombe bêtise
photo de d'autres mais à part sur le bureau Aïda aza sûr que la photo mosusu mpe ezali oyo tokomona lobi voici à bien on a lobi te abieka nyonso mbala moko parce que neti wana eza montage eza ngati eza montage mais na bafoto oséchange ala etaki mwasi aza mobali na ngai te yoka ekomaka mpe soza mobali na yo ezala nango aza bafoto na ye aza bafoto ebele mais bafoto mwana mitaka lobi ya banini aza yango te so omona atie eloko moko loba eza bafoto na ye mosusu po ya makasi na internet informatique bafoto moko ya mabe vraiment nazalaka due na biloko wana te ok voilà alors papa Serge on te parle diable nini na motivaki yo mpona kosala acte ya boye on est vraiment désolé oyokisi biso bandeko no ya basi te soni ya kopublie même ya ezalaki ya solo même eza bafoto monte ndenge aida alobi pourquoi kosala yango asali oni na mituna wana ntango bosala boyeba apeki bozala bandeko ya basi boyeba apeki bokobotaka ntango mosusu bana basi un jour mitaka nyonso baotopubliele biso na badécembre ezalaki novelas ya paster ya nani na miniti onani obeta masono même pas 6 mois nani obeta masono alo publier okandi elongoli ye tonalité ezikisi bilamba après esaka nango échange eloko te sikoyo likolo nyonso na place banda ozwela bambongo bapublicité abloqué yo vraiment maintenant on va suivre la réaction ya ndeko actrice comédienne moko oyo akoyoka lisolo analyser na façon na ye adresser message fort direct na ex beau-frère oyo eza sous beau-frère na ex beau-frère toyoka nanu réaction ya Marina par rapport à affaire oyo esala mabe esa pasi esa soni au fait voilà ya liboso nalobaki koyeba mobali yango nayebi ete me na lisolo nayoka d'accord aza motu bazalaki na ye et que motu nyonso ayebaki relation ya ye na garçon ekutana obe amical manager donc c'est un peu ça et puis impression na ngai ezalaki naza vraiment déçu parce que moi je dirais qu'il a ça s'appelle la lâcheté parce que c'est le mot qui convient en fait peu importe un homme affronte. Ça c'est vrai. On va l'affronter parce qu'on les a l'acheté, tu as fait ça et puis nous sommes saliango, ils ont d'abord payé. Oui, avec moi ce n'est pas zalaki, ils ont la ranango. Mais il peut me comme ton senga. Il y a du photo à dire. Ce qu'on se pourquoi faire ça? Là c'est une plaque de mauvais goût. Ils ont qui tout attends qui était papa Vincent. Ils ont vraiment bien été. Pour stresser moi na carrière né à nos propulser yo du moka pour aujourd'hui pour la déstabiliser mais pour notre cabane il a bien intérêt ni à ça il y a un intérêt ni na but film est sous côté ici là et on est style raté ça me coûte pas que nous sommes bien content mandela moi c'est simple ça là liboko no mokutu abesimite katango liboko en tout cas Francis est vraiment triste à te voir comme ça tu donnes l'air vraiment vous avez un garçon très intelligent l'apparence est souvent trompée voilà merci voilà on est acquis réaction ya ndeko actrice comédienne oyo azalaka pe trop na Aïda j'espère que boyoki bino moko ndenge nini bandeko nyonso bayambi eloko yango na bien te esali mpena bien te c'est félicité ntango tuta yango publier oui c'est bon komona yo babelle sere no nyonso ya théâtre bapesaka mwa limemia moko boye ntango osali bongo oza courage sikoyo aloba nibobongisa barelato to nango lelo ntango mosusu mpe bebi nango mais famille mpe etikalaka ti famille etikalaka mwa matanga kozuta mwa message ya mes condoléances likolo nango mwa anniversaire mwa video yana opasi problème nga mpe nakei sikoyo na mamba boye otali pe kaida ozala na famille aza na bana ozala na bana azala mama ndako et tout parce que oui maintenant na minute olongoli photo na page yango mais est-ce que ba fanatique ko bazaka na ba vitesse à enregistrer et quoi neti nga na kota ki na page wana de toutes les façons déjà pe na s'abonnaka na ngote mais on dit ko s'abonner tout à l'heure na page ya sika faut pas te donner information bien et na Aïda officiel 01 donc
na zéro ane to information aida à temps réel na ba fanatique nyonso aida message ezaka moko message fort yaka moko donc ekuna na voix soki na Instagram ya tata wana ngasa kapare na Eva ndeko na biso aida boke non ko se désabonner ba bisaki ba kabele bino a changer combo alingi te bon le quoi alingi boto na biso te donc boke ndeko se désabonner par rapport. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant na ba attitude ya ba ndeko mususu ya mibali. Balinga bino ndengeni. Ba couple belé, ba témoignage ba comédien belé au pénètre entre amour et en distance. On bali pas kendara né, on bali pas yarane, moi c'est pas kendara, moi c'est pas yarane. Bana bango stable. Eh, bon aux ça ba choix franchement. Pour moi appeler le gars tonton boy pénètre tonton boy par rapport à noir. Hein? On se salue à vous. Désolé. Alors on les termine yo. À saluer l'autre côté. Et l'autre côté. Franchement. Ça fait vraiment mal. Voilà. Et puis Torosuka Wanate. J'aimerais bientôt faire intervention et à tendresse. Ça a une tendance dans ce cas déjà. Réaction à tendresse Libinga par rapport à situation komeli de on a biso aida et de leur moto c'est kangote parce que bande ko belé na musala kuna ba comédien bana ba relation papa za na bunia papa za na butembo donc ba libanda Kinshasa ba rota ba victime makambo to tika ba tika kotinda ba photo ba kata relation ngo parce que ça commence maintenant ya robanga et puis bozo bebisa bande ko mutu libala na bango ya bien ngeza ka à distance akomi obanga kotinda akomi obanga osota mutu mo ya diaspora bien pourquoi parce que même au milieu de Bastantou, nous avons un Sénado, on va suivre un peu la réaction et la tendresse du Binga. Et puis voilà. Voilà. La technique. Moi, n'a pas failli d'attendre à quitter la zone d'allèvement. Par amour. Yo suis encore publié. Pour ça. Yo quand tu restes à Bongo Aïda à Longwe. Tu restes à Bongo Aïda Sili. Au contraire. Et puis Aïda ma chérie, moi Nanga, ma fille, on a appelé TikTok. Oh, tendresse. Moi-même ta maman j'ai aimé. Vraiment. Aïda comment qu'elle est de côté. Non, tout la tête. On s'appelle Moutali, on doit publier au thé. On n'a rien. Et le côté. Mais on a aussi un bateau. On doit l'ingaka Aïda. Ok. La star. On doit l'ingaka Aïda. Ce que moni photo Aïda. On va publier une localisation. Supprimer un mot na téléphone, on fait la galerie na yo. Comment bayango te soit Aïda le col à l'équino propre. Est-ce qu'on va la zone na j'espère qu'on va non. D'autant qu'on va non ça l'opération est-ce qu'on non supprimer. OK. Ce qu'on suit Aïda. Kendo Aïda et Aïda comme un peu collègue à moi si na yo. Est-ce qu'on va avoir un téléphone na yo? Pour le non supprimer. Ndeko moi si. Est-ce que on va simplement publier moi moi si okoloba non supprimer c'est ça bongo poani mona bato Aïda ma fille soit forte et kolongolo Aïda te et ko change pe Aïda te toyebi netinga na yebi ba fille ya biso ya comédienne ba oyo ba linga ba base ba o ba sala ba mutakalisation pour na la page Aïda moi nanga osali succès na ma mutakalisation te ba jaloux na ona ba jaloux mais toute arme forcément contre Aïda sera une leçon de fait. Par le nom de Jésus, dis t'amène à la maison. Amen. Voilà. En tout cas, ça c'était le message fort. Il y a actrice tendresse Dibinga a fait si Nandegonaye, Namonanaye, Aïda. Je pense que nous avons déjà pour la maturité au salle, nous comprendre que nous avons sur la télévision. Et ça, nous avons c'est bon. C'est ça qui va tout mais la minute au novelas, il y a Tinda, il y a Pekuna Bora, il y a Pekuna Boaka.
On l'a dit preuve, moi, il y a moins ça, puis nous espérer un jour du bas là. Na comprendre réellement les lots, et puis na confirmer, na affirmer que vous avez ma vie privée, la vie tenue. Pour le moment, on a eu des scènes, mais de haut larguer la photo cala. Mais de haut bimisa qui va voir si mon sotonné n'a pas mouquette. Mais la vie que non, oh, il y a ça qui bêtise, les aki Aïda, les aki pardon Gladys, les aki Aïda. C'est pour Aïda paix, pour tout paix Aïda, moi quoi, par rapport. Vraiment, continuez comme ça, nous allons battre là, nous allons pambola, c'est fan derrière yo, ou on est salé l'eau, tu vas no bato balingaro balingayo pona ki Aïda, balingayo te pona o appuyer mon relation na mouton mo te bail kouye, te bail de yonde Aïda donc continuez pour na page baboni ba komata na maman kanza ba dinga sala maramnaye. Voilà, je vous aime beaucoup. C'était votre spécial Ngwende, je salue la dame que j'appelle ma marraine. Mami Onema Cappuccino, Mami Onema Cappuccino, ma signature. Je vois également René Kabassé, l'excellence, l'honorable René Kabassé de Bruxelles. Voilà, ma tante, Mami Kangoudi, je vois mon vieux JP Aloma par rapport à Gédéon. Donc JP Aloma, Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Confinement. Mon vieux JP Aloma de la part de Gédéon. Gédéon. Voilà. Alors, je vous aime bien. Restez toujours connectés sur Nouvelles Tendances. Au cas où actualité, n'hésitez pas de nous envoyer des messages, de nous envoyer actualité, je ne sais pas, à terre, ni de côté la Ngwende, à terre, ni de vendre les tomates, la Ngwende, car après, on reçoit nos plaisirs. Merci à toutes les mamans. Je pense à maman Tété Londo, je vois maman Bijou. Moi, je suis toujours entourée par des dames. Hein. Christiane Djorolea, n'a habité quoi. Malgré le confinement, mais Maramouté, c'est bon. Je vous aime bien, restez toujours connectés dans nos antennes. Allez.